Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino surtout. Baye bolinga mama ili anito. Na pesi bino mbote mingi. Bino baye bosepela kota ba émission na ngai. Na mbote mingi na bino tu. Bino nyonso bosabona na Eliane Nito TV. En tout cas, merci beaucoup. Même bino baye bosabona te. Et ki botaka ba émission mama Eliane Nito. Na pesi bino pe ba mbote na bino ebele ebwe. Ma vimpi, moko wazima, est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. De mon côté, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Nzamba zoba teleki bien ezali. Botali sanga na ba clavier ndenge bo mesana kotali sanga ke boza bien, mama ni tutoza bien, za malamu esala kanga esengomi ko yeba ke bandeko nanga o batala kanga baza malamu. Ndenge boyebi toka na basolo na biso ya mama Eliane Nito prépare-nous pour le mariage. Nalobaka toujours ke émission oyo ezala mpona kobebisa te mais ezalaka mpona kobongisa. Émission topreparaka ba oyo nano bakie te. Émission oyo toyidaka ba oyo baza na kati ya ndako ya mabala. Émission oyo toyidaka ba oyo basi babimi. Yango tobengi yango préparons-nous pour le mariage. Nalobaki émission na ngai mama Eliane Nito oyo ezala mpona kobebisa te ezalaka mpona kobongisa. Soko olandinga attentivement olandi makambo oza kokapte makambo oyo naza koloba ekosunga yo mingi ekoede yo mingi place otrebishaki oyo obebisaki okoluka osala nini obongisa. On apprend tout le jour. Tozana mpona kose compléter mpona kosalisa na kotala likambo na yokaki eza boye likambo esalami boye mabe bakosalaka na moninga pene ndakisa na yango ozala ekenge makambo o musu to akoloba mabe basali na moninga pembeni ndakisa to exemple na yango yo zala ekenge lekisi kozala prudent na vie. Makambo so ekomelaka biso na vie ezalaka trop bon trop couillon. Makambo so ekomelaka biso na vie ezalaka ba faute na biso moko. Makambo so ekomelaka biso na vie pona kosalisa. Oyo naza kobetela bino lelo so na kobetela bino ya baninga mibale. Boyeba nini ekomeli ndeko oyo azoki moninga na ntango pasi abombi ye epai na ye moninga ndeko yaka tovanda nameka kosunga yo me na se ya kosunga sungaki kaka na ndenge ovandisa te lisolo eza monene mpe eza ya kabambi eza mpe molai boka nde tokosolola yango me avant wana napesi nanu babizu na nga na oyo ya ngai ya pasi mpe ya bisengo ya be ya Zakari ya ngai ya pasi mpe ya bisengo lili tieke moi mère je te fais de gros bisous. Maman et j'ai dit mon gars ma copa de dedans ba bisous na yo ebele ba bisous na bino nyonso tout ba obolinga maman Eliane Nito. Ma titi la molaise ma sœur a dit notre mère je te fais de gros bisous. Je t'aime trop ma sœur. Bandeko nyonso mama Isa boyoka na te mikolo moziki étoile filante ba bisous na bino ebele bo pesa bandeko ya Toulouse ba mbote na bango ye na pesa mbote na bandeko nanga parce que bango bazaka yanga ya motema ma famille du cœur baza yanga ya motema yango bomona yake so na pesi bango mbote te ya lokwa na sali sumu ya Marie-Paul Lumbu je te fais de gros bisous so na bandeli ko pesa bango ba bisous te esa nga lokwa na sali mabe moko boye mama Guylaine Musoba ba bisous na yo soki na sali yango te ya lokwa na sali on dit la sali mabe moko boye ya mete ya papa Edo dia wakana ya moto ba bisous na ma chérie. Moi bana moi esala nga plaisir moi tabaka moi bana motabe nga moi bana esala plaisir za fumukanda ya mete sunde mo bengela yango ya soko yebi elenge sala nga oyeba te bande ko nga obozo tala nga bofungola matoyi boka likambo na ko sona ngona bino est-ce que ko salisa moto eza mabe to eza malamu ya ndeko mosi moko abengi ngai na pasi na motema na mai ya miso abi mama Eliane Nito soko moninga miso na nge tondi na mai mais ko ozomona nga te moyo oyeba o naza nango pasi naza nango mama Nito eza te kosalisa moto eza mabe to eza malamu ndenge ni mokili ebebi boye ndenge ni tokomi na motema mabe ya boye moto ali komona bolamu ya moninga te jalousie na kati ya mitema ya bato bali komona moninga ya pembeni ya mbonga te oli komona couple ya bato evandi malamu te oli komona te moto avanda malamu na kati na ye foka koyaka kolukaka kobebisa Satan akitaki na kanda lobata mama Mimi Kinsalake Satan kitaki na kanda eza solo Satan kitaki na sa mabele o na kanda ayaki mpona ya kodétruire détruire ba famille, détruire ba foyer, détruire ba amitié. Satana. Elle maman biso moko moi comme on est Gisèle.
ana kati ya ndako na ye na mobali na ye na bana na bango mibale bavanda bango tranquille ndenge kaka libala ezalaka mwasi na bali ndenge mwasi na bali bavanda tranquille système eyaka tovanda kaka bavandi na bango baboti bana na bango mibale. Mama Gisèle azalaki na camarade na ye mwasi kombo na ye Karine. Karine mokonzi te, Karine. Po bino bozala bon boyebakisa na mokonzi na suka boyebaki wana na mwana na ngai. Karine aza na mwana na ye moko. Nalobi Karine mokonzi ya mwana na nga pourquoi? Parce que nga naza deuxième maman ya batu nyonso. Deuxième maman ya bana nyonso. Na ba oyo babala, na ba oyo babala te, na ba oyo babota, na ba oyo babota te. La deuxième maman, c'est moi, maman Elia Nito. Pour maman Moboti, azalaka moko. Moi, je suis la deuxième maman. Maman Gisèle, azovanda na bana na yemi balé na mobile na système ya batovanda mavanda kana bana mbale na mobile na kati ndako. Mama Karine sika azalaki na mobile na ya bande ko vanda pa mobile babote ki pe mwana na bango moko. Ko vanda mama Karine mobulu ekoti na kati ya bolingo na ye. Mobile koti na kati ya libala na ye, mobile na ye ache ye libanda. Mobile na ye ache ye libanda, mobile na ye bengani ndako ezalaki ya mobile. Mama Karine asimi nzela ake. Mena ko kende mama Karine akendaki akena nuna mwana ndenge zakana kenda na foyer na mwana na ye ya muke bébé na ye ya 2 ans. Ndenge zakaki akende na foyer. Akena foyer alali nuit moko deuxième nuit atala habité ba vi oya foyer na mwana na kokoka te. Na kokoka ba vi ote abengi mama Gisèle. Gisèle oza andako, Gisèle bina za andako. OK, na kozole kela yo. Gisèle bi problème eza teleka. Aleki pa ya Gisèle parce que moninga na ye camarade na ye. Aki pa mama Gisèle na mwana na biloko na ye na valise na ye. Abi ngala za makambo se ekoyela nga Gisèle. No mon une semaine boto sololité parce que na ba problème ekoyela kinga. Problème nini? Abi en tout cas ngai penza na honorer moye lisusu te. Honorer a chekinga libanda. Parce que Karine abande kovanda na ndako ya Honoré. Abi Honoré a chekinga ye libanda. Na meki kovanda 3 jours na foyer. Na mwana te Gisèle na okokate. Nazo koka foyer te na koka foyer te Gisèle. Soko koko salisa nga na vanda mwa mki awe pa na yo. Le temps na meka nanu ko digérer nanu séparation ya ngai na Honoré. Na minute pe na osala te. Na luka pe musala, na banda ko sala, comme ça, na meka ko s'en sortir. Na meka ko s'en sortir. Camarade na yo aye, na mwana ya 2 ans. Oza maman moboti. Tango teli mwana ya 2 ans. Nde camarade na yo sani. Oboke libanda te. Okotika na ndako ofungole ka ndako na yo. Abi se problème ezate ko tovanda na biso kasi. Tovanda na biso na pesi yo tant tovanda osala nini oluka musala o construire kasi vie na yo luka musala oluka place na yo okende loko lobike na foyer ozokoka te na mwana foyer en tout cas ozokoka nango te. Babandi kovanda na ye ayebisi pe mobile na ye ke en tout cas nde naza boye mikolo tozana ko héberger Karine avanda nanu awa nde omoni Karine mobile tanga ute musala expliquer nde omoni Karine boye na mwana ezaki tovanda nanu mo mkengi na awa ipare na Honoré kuna bakabwana zaki na foyer nazokoka foyer te na mwana vi wana mesana ngote asinga na héberger mo mkengi tovanda nanu mo mke kama mobile ali camarade na yo ngai problème ezate moi ça me dérange pas ndako na yo ça ko déranger ngate tovanda biso za camarade na yo babandi kovanda Karine abandi kovanda na moninga na ye Gisèle akenda musala Karine atikala kane na ndako ndenge atikala na ndako alambaka te asaki eloko moko te akipaka na eloko moko te musala na ye kovanda kaka kolela avanda kalelaka kaka musala kovanda kolela moninga uta musala koya kokuti tala miso evimbi nini bonga ba problème naza nango ozomona te ba problème nga naza nango ozomona te pasi yo nga naza nango yo moko tala kaka pasi naza nango na mwana vraiment akoko benga nanga ka boye penza aboki nga libanda Honoré aboki nga libanda abenga nga ka boye na mwana nazokoka te avandi na ndako moninga presque 1 année asalaka te aliaka kala ndako moninga amelaka ya maya moninga biloko ka moninga kenda musala yango ka biloko ya aliaka na mwana na ye asalaka te s'il vous plaît 1 année asalaka te moninga kanka motema azotala sikoyo aza na mwana na benga na ye soki ntango etani moninga ke mosata moninga kozonga kokuta ye na chambre akangami na chambre azolela kaka ozolela nini
o po ekomeli yo te yango ozomona ngai ozomona douleur na nga te po ekomeli yo te yango wana yango ozoloba nake natika kolela pasi onga naza nango po ekomeli yo te yabi Karine ata pasi oza nango na boyi na nga te ndeko nanga wana obuya 3 mois banda ya pa moninga alelaka kaka so avandi na chambre alelaka kaka ata azolia azolela kaka akoma kotia na bana ya kolo ndako mal à l'aise bana ndako akoma kotuna maman mais pourquoi tantine pleure tout le temps pourquoi elle pleure tout le temps il y a ça expliquer non la séparation avec son mari c'est pourquoi babi mais non mais maman ça fait quand même depuis qu'elle est venue elle pleure tout le temps ça nous met mal à l'aise na bana kolela comme kotia mal à l'aise parce que soit bandi kolela koleta banda kolela bandi kolela bandi koloba honoré azela ya komona lokola salinga boye yebo abad asakaka pona honoré ameni ko chabana ya batu mal à l'aise 3 mois 4 mois 5e mois bazo vanda kana ndako kolo ndako pe Gisèle comme peut ko déranger mais le quoi ça zo ki engagement asa ndima ki a aider asa nini avant de seka ndako ba vandi kaka Karine ndako moninga vanda ka saki lokote Karine askola ka sanité alambaka te kolo ndako atabimi azongi akutaka biloko kaka ndenga tikaki ye pona ye ndenga zovanda pa ya mutu akozwa biloko ya mwana bana ya baninga lesi mwana me ndenga zovanda pona ye aza na détresse ye aza na pasi ye akosala eloko moko te ye avandi na ye kaka basalela ye biso parce que ye aza na pasi po mobali na ye aboye atike na mwana moninga yebisa yabi mais non Karine ezaka boye te mama nde tovanda eza evandeli malamu te nga nakenda musala nakenda koluka mbongo yo tikalaka na ndako ate kolamba na kobima bona tika ata basusu evandi na evier tina kozonga na kuta ngo kaka olambaka te eloko moko te Karine abandi kosala nini abandi kosilika mpona nini baza koreproche ye ameka ata kolamba asaka je vidi abinanga Gisèle abisinga mama nitu asalaka eloko te na début na tiki na bi bon aza na détresse aza na pasi mwana epai tout ça mais na moninga abino ça c'est exagéré akomi ko profiter na bonté na nga na vandi si Karine tovandi na yo 6 mois ekoki na bengani yo pa na nga te mais loko nga na kosenga yo kende musala luka musala obanda kosala banda kosala musala obanda pe ko contribuer a na ndako epa na ngai luka musala banda kosala obanda pe ko contribuer parce que tovandi boye nga pe na bana mibale na yo na mwana tokomi pe ebele epai mai epai courant en tout cas ba charge pe komi ebele luka musala banda moninga bisike luka musala asilika aluka musala pona nini yaza na pasi yazo comprendre pasi na yete yaza na mwana po yo komeli yote kama loba moko abongo avant na ndako moninga abima akenda kotonga moninga na mopanzi epai ya ba voisin asala camarade na ba voisin ya Gisèle abima katonga ka Gisèle epai ya ba voisin azonge pa Gisèle donc ceux qui Gisèle ake musala akozana donc so moni Gisèle akoti ye pa saniti abimi na ye tango obima ke na mwana ya koma mwa ba 22h azongi mwa ba 21h azongi koma osala ka bongo bakoma kovanda kaka donc el sengo na bazeki na mwa ebandeli wana esaseki ni esi ekimaki bango déjà bazo vanda ka mais moi esengo ebandeli wana ekimaki bango déjà parce que kolo ndako pe alembaki osala kate eloko moko te oza pe sans papier te oza na mukanda na wana poche mais tu ne travailles pas, tu veux manger avec la sueur des autres. Mon ninga a aidé yo. Après ce place à Kovanda, na mwana s'il vous plaît, moi na 2 ans. Aïna mwana ya 2 ans na ndako camarade, abimina mwana kokisi 3 ans na ndako camarade. Bavandi. Akoma so abimia zongo na utuluka musala na musala te. Moninga bisa bi mama nga pa na saka musala kuna ya femme de chambre na kokina ko coopérer ba kotana ndanya ngwa sa femme de chambre te nga ba femme de chambre na kokate mama na sa ka ménage ozo sala fière ozo sala lolendo héberger loger nourrir na ndako abatu ozo sala fière femme de chambre osala te lobata ménage na kebuka mkongo na ngai te mais muto azovandi na kati ndako asala ka femme de chambre ozolala na ndako muto azosala femme de chambre botala ndenge ni motema ya bato eza mabe esuki wana kata babandi kovanda 8 mois 10 mois ekoki bazaka na kati ya ndako Karine akendaka wana akenda luka musala na zongi na zwi musala te oyo na luka azwi musala mwana yaki na 2 ans mwana akokisi 3 ans mwana yaki yebi koloba te mwana akomi koloba kaka na ndako ya moninga mais boyoka sikoyo eloko nini ekomeli Gisèle na Karine kovanda ndenge azovanda koboya musala asalaka te yo osalaka te mais ere moko boye komona mwa Karine abima mwa ba 50 €, mwa ba 100 € okaka so abimi azongo te nabimaki nakutana kama mutu mo boye akabelinga 50 €, nakutana mutu mo bakabelinga 100 € wana asombi biloko adisa nini aye nango na ndako wana apo ba 8 mois asoma mwa eloko aye nango
ana kutana na mutu akabelinga nzoka mutu akabelaki eloko mobali ya Gisèle nda akabelaka ye mutu apesaki ba 50 € na ba 100 € mobali ya Gisèle apesaka yango gratuitement te po bango naye bakoma bo comprendre kaka boyebi système kaya mama nitu machine madagadaga akoma na ye kobima na mobali ya Gisèle na ndenge ya kobatama bavandaka ndako moko akashege na ye akoma komana mobali ya Gisèle alingi mosala te donc soki abimi azongi 100 € mikolo wana asoma mwa soso asumi mwa bagute ya bana ote nakutanaki na mutu mobo mutu akabelinga nakutana mutu mobo mutu akabelinga mobali ya Gisèle na kati ya ndako ya Gisèle namela na mai pasi mobali ya Gisèle na kati ya ndako ya Gisèle ye mutu akoma kobima na Karine maîtresse oyo amoni kozwa kaka Karine camarade ya mwasi na ye pona nini parce que Karine alakisaka aza na pasi Karine alakisaka azolela mobali Karine azo regrette mobali na ye ka mobali na ye papa na mwana atiki na mwana aza na 2 ans ayebi te so asuka olinga soko oza na détresse lipeka oyo ozokende kolela soko oza ya mobali keba lipeka wana ozokende kolelela wana oza kolelela keba lipeka wana kaka yango kende kodagadaga yo kaka Karine lokola alelaka mobali ya Gisèle amona nde Karine alelaka motema Karine pasi mobali atabi moya mwasi asufri na bolingo boye susi ya mobali esukaka na mobali mosusu na ndenge bakomplota na bango na nsima ya Gisèle na ndenge bakoma kobima bango mibale bakoma kobima beti moninga double pate taya kana ndako na ye soki mobali wana aza na ndako Karine azaka na kati ya chambre kaka na chambre comme quoi qui pas de contact nzoka lokuta bakoma kobima bango mibale bakoma kodagadaga bango mibale moninga azwi yo na ntango ya pasi na mwana mobali abengani atyo na libanda oye na ndako ya moninga avandisi yo olingi mosala te femme de chambre do osala femme de chambre te ozobatela mokongo no malamu osala ménage oza kolela ndako ya moninga oza komela yo moko te deux ventres à nourrir na bomo mibale na yo na mwana yaki na 2 ans mwana akokisi 3 ans mobali akomi mwasi akomi koyebisa mobali amona mpe mobali adeklarate akomi ka Karine pa avandi mingi na mona bisa kende ya bisa kende wapi moninga aza na mwana tika avanda kaka moninga aza na mwana bon sala mpe kaka ndenge olingi ye aza camarade na yo mpe de façon eza mpe problème na nga te wana bakisi ndako mpe eza ndako no eza mpe ndako na nga te eza ndako no kosala oyo olingi Karine na kovanda kobima na mobali ya moninga kobima na mobali ya moninga na mbula moko asalaki wana zemi eyaka te zemi eyaka te zemi ye na kati ya ndako moninga na mobali ya Gisèle oyo avandisi Karine na kati ya ndako toza basi mwasi soso aza na zemi mwasi moboti ayebaki oyo aza na zemi kotala Karine toliko movimba Karine akomosanza Karine yoko mobali te Karine namoni okomi na zemi Karine okomi na zemi yango ya nani Gisèle nga na mwa muke bonde na bimaka bona kutana na bato te tango na kana mo ba 5 € na kutana na bato te Gisèle donc yo lingi soki na bimi ata na bimi na mutu ata na kushina mutu fana abete yo lisolo ba réponse comme ya tsaka et pas ya nani et pas ya Gisèle ba réponse comme ya tsaka et pas ya nani et pas ya Gisèle bapotani na mobali ka ndenge zaka mobali o bapotani na Gisèle o bapotani ne bapotanaka mobali akimaka te mobali asimizala akimi akei mobali akimi akei pona nini pona asa pesi Karine mokumba ekoya koyebana mobali asimizala bimi akei kobima mobali asimbi biloko na kangi biloko na bimi akei Karine atikali na Gisèle Karine na motema yebika ke likambo Gisèle koyeba te na continuer ka osala nini kovanda mais na ba voisin et pas banda ko kovanda na ba voisin et pas banda ko solola lisola bolingo moko abosa di kombo bimi na mkudu na ko lisola bolingo ba voisin bakangaka nini ba conversation soka za ko solola
donc ezalaka ere mosusu mobali aza nde na kati ya ndako na Gisèle, Karine abimi akepa bavoisin azosolola na mobali ya moninga, mobali aza na kati ya ndako na ye na mwasi na Gisèle baza, Karine aza kosola na mobali soki aza mposa kosola na mobali abimi akepa voisin avandi kuna bazosolola apres ava kosolola aye akoti nde na ndako nzoka nde na telefone asa sololi na nani asa sololi na mobali, mobali akoma komona mwasi akoma komona basuspect na kati ya ndako ke mobali nanga akoma kosola na mwasi me na telefone atia kombo ya Karine te, mobali nanga akoma kosola nani na mwasi na mwa mobali nanga akoma kobima libanda, mobali nanga akoma na mwasi, mwasi yango nani Karine obane na kati ya ndako ye moto abeti ye mosinzo ayokela moninga mawa avandisi ye na mwana abeti ye mosinzo na kati ya ndako nini, bato baye kofungola Gisèle misu bavoisin vasini moto akoyebisa na Gisèle ntango mobali ya Gisèle akimi akei boyebi ka bato bavanda bandako boyebi bandako ndenge ezala so bandako likangama botikaka bana na baklasse bokutanaka tusa, vasini moto aye kobeta lisolo abi mikolo na mwasi mobali na otabi mama bamibali oyo mikolo to wana boyokani te, mikolo mobali akendaki na ye nano simba ya biloko na ye akendaki ayebisa bi mama koma kozala bleu boye, koma kovandisa moninga mwasi na ndako boye pa salo makambo ya boye abi moninga mwasi boye bana Karine non Karine aza na baproblème, Karine aza na baproblème, mobali na ye atya ye libanda na mwana babi me oyebiki Karine aza azemi mama soki mango so akenda kozwa ngo wapi mobali mpe namona te namonaki abimaka na ye mwa azonga babi antuka oza bleu ya bo mobali no okei zemi Karine aza nango zemi ya mobali na oti ti bozelaka na Karine mona bimi ba 20h 21h aza libanda akota ta 22h 23h mosala nini telefone nasi na suspecta Karine na mobali na yo mosala telefone mobali asola nde na telefone ezaka nde mobali na yo yo yebaka te na ntango baosola lisolo bongo sikoyo zemi tosali ndenge nini Karine mpe abinga na kogarde nanga mpo so nakomi na bana nanga mibale bakoka kopesa ngai ndako nakoka kozwa ndako kwa nana na mwana moko boye ntango nakoma na bana nanga mibale okodeklare no mwana te naza nanga femme seule wana na telefone nakozalaka femme seule okodeklare mwana te eloko moko te mpo bakokopesa nga ndako mpo na kokontinue kovanda kaka te na kati ya ndako azokosa moninga kolela alelaka c'est vrai ntango ayaki mpo na détresse azalaki na pasi parce que mobali na ye abinganaki ye tolobaki libala na ye ekufaki me na kovanda na kati ya ndako moninga kovanda mobali ya moninga bolingo ndenge ebandaki ngai na bino toyebi te mpo ye moko Gisèle ndenge babandaki bolingo Gisèle mpe ayebi te bo Gisèle aye koyeba bolingo kaka ntango ya mokumba ntango akomi na zemi nde aye koyeba voisine moto aye kofungola misu ke Karine na mokumba wana Karine abimaka na mobali na yo Gisèle azongi Gisèle akanga porte Karine soki olobi te nazobimisa yo mwana oyo na nini nabimisa o mwana na libumu Karine abibimisanga mwana Karine abima melia na banganga te ye mpe abimi elombe mwasi elombe ya mwasi abi na rekonetaki Karine te na rekonetaki ye te mama oyo nde koswana oyo nde bitumba nga na Karine bitumba mama naye kotala na komema ngambo wana zemi na bona kobeteli komabe na libumu pamba mwana bato ya kokufa na koya komema ngambo nde kobima oyo Karine abimi na ndako na nga azwi mwana na ye bakei donc mobali ndenge asakimaki wana mpo ayebaki deja mokumba oyo apesaki na Karine ayebaki makambo ekobomada te makambo ekobima kaka mokumba apesaki Karine yango asaki nini yango asaki mobali akima mobali akende likolo ya kosalisa eye komemelanga malheur yango nalobi sikoyo nde toaboye na vie tosalisa na lisusu te tosalisa soki bato te soki moninga na mpasi osalisa ye te mpo na nini soki ovandisika motu na ndako suka nango fasala yo mabe yango wana soki mopaya avandi na ndako aumelaka te une semaine 2 semaines akende na ye 3 semaines 1 mois ekokalaka ye te une semaine 2 semaines akende epuis soki ovandisi motu na ndako yeba kaka suka nango okozalaka motu mabe motu moto avandisa motu na ndako ne motu anakende obetele maboko antuka na avanda na ndako wana aza motu malamu non abaka aza mabe ye boye avandi na ndako ya moninga une année afuta mai te afuta courant te biloko akolia akomi kosomba apres ba 8 mois ntango akomi kobima na mobali ya moninga akomi kopesa ba 100 euros akomi kopesa ba 50 euros ekomi kopermettre ye asomba mwa soso so moninga atuni yo osalaka te bongo mbongo yango ozwi wapi mikolo komo monana na mbongo bon ntango nga nabimaka na fona yebisa yo yo mpe boso nazwi motu fona yaka koyebisa yo makanisi moko te ke batikaka pondu esika ya taba te maya vale batika pondu esika ya taba te
yo baby singa motema sa motema moto ekopela kanga loyeki o banzembo pondu na taba bosangisi yango mobali atali abi te o ndenge azolela bolingo boye pasi ya bolingo esila kaka na bolingo susi ya mobali esila kaka na mobali mosusu moto so akabwani na mobali to moto so akabwani na mwasi bokoki kokonsole ye bokoki koloba ndenge nyonso soko aza mwasi il faut kaka azwa mobali mosusu wana nde motema ekiti soki mpe aza mobali il faut azwa mwasi mosusu wana nde motema ekiti moto akoki kokausa po te ya bolingo eyaka mobali to eza kaka mwasi alokaki kosalisa moninga ye mpe atikali sa mobali oyo ayaki azalaki sa mobali avande mpe ya moninga abimi akei atiki moninga sa mobali soki omoni eya mosusu moto ana pasi tika ye na pasi baluba balobaka lusa lutulu lela jikenga babi mawa ebotaka pasi wana baluba bayoki mawa ebotaka pasi. Fifi Kachunga, je te fais de gros bisous. Carmel Okisu, ba bisous na bino. Clarisse Kongolo, ba bisous na bino surtout. Ba ebanga. Mawa ebotaka paso. Okeni moninga mawa. Nasalisa moninga na sa camarade. Aza ye mokota aza na mwana ya 2 ans pe na ama moboti. Nazo yena chena ndaku na ete. Suka na homo sinzo yeka mutabeti. Mobali akenda, Karine pe akenda. Gisèle abenga mobali ya ba Gisèle na téléphone te. Abi mama nitu banda mobali akenda 2 mois yango yo. 2 mois abi ngana Karine totaka ba émission na yo. Tozaki to vendre to tala ba émission. Ko tozo babi ah mama Elia nitu oh vraiment comment ça humble boy. Mama Elia nitu oh vraiment makambo te ya keza bien mais yazala kaka moi il faut respecter mobali ba soumission na suka nango ti wapi. Nde babandaki kotonga nga bango mibale Gisèle na Karine. Abi mama Elia nitu Karine atalaka ba émission na yo totalaka. Yango na pesi yo lisolo oyo mpo na yebi ya kotala. Karine Gisèle azolela Gisèle abi osali ye boye mpo na nini ya yokelaki yo mawa oza na mwana na maboko atikaki abwaki kotika osufrir na mwana soki ozalaki ata ye mwangaki azwa yo te meloko ozalaki na mwana yango azwaki yo atie yo na ndako bovandi me suka nango okaboli na mobali na ye okumbi mokumba ya mobali na yo ozwi zemi na yo olobi loko okoma bana na yo mibale epesa mwa fasite ya kozwa ndako me Gisèle ayalokuta naza na leki nanga moko na yebi aza français aza na bana misato ça fait 6 ans avant na ba hotel ba pesi nda côté aza française bana misato ça fait 6 ans a divorça na mobali na ye mais ba tchaki kana ba hotel ana nda côté ko kanisa te yo ndongo ki ko luka na nda ko zwi zemi ya mobali ya camarade na yo nde ba kopesa nda ko ko sale su mabe tango ya bando saka ndako okozwa na yo te mama wana okosani libomo ozanda côté. Siko bandeko bozotala ngai bantu ba continuer ko salisa ou bien batika bino moko bosala nini bopesa ngai ba réponse na ba commentaire comme ça tokoluka tosala live na émission oyo kovandisa moto na ndako eza mabe to eza malamu ngai mpe na obima donc ndenge naza boye lobi na butu babukaki nga voiture na nga libanda babukaki nga ngo lobi na butu donc ngai mpe nazobima nde naza boye na okende commissariat nakende porter plainte contre X nalamuki na tongo kuteta katikati ya butu vazi nanga bengi nga rétroviseur nyonso basali nini babuki nga voiture soko oyebi nga notoki na rendez-vous yebake semaine oyo nyonso tu omoi anonga te mpo moye natambola eza te voiture babuki bana wa mobulu baleka na butu babuki nga voiture na 1h du matin na baleki nzela kaka nde baleka soki akanda yango ya nini kanda yango soki owutaki wapi bakamati voiture nanga q babuki a rétroviseur nyonso tina mabele pa. Donc nde naza boye nakomobima nakokende commissariat nakende porter plainte mpo na lelo natiki bino wana kaka nde na baki Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki, tata nzambe kalusaku mona nzambe anupele chineli bana beti bonse, bye bye.